Ok? Donc, bon, il y a mais vie sociale, tout le temps, on a côté, on a des photos, ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vais un patron. Fédération nanga nazali qui a ba sans souci na gile qui a ba siatula na gile qui a ba bombo fifi na gile qui a ba misère siatul na ba mabi pendo ouais alobi génération te na gile qui na bango ok lenga na gile qui na bango tamsu ba pecho mususu ba la qui na bango te mais lelo ba réalité wana bazo mima yango penda te ok donc komi na okaka la mukine na tongo mais nzoka za musala oyo ba kulutu na biso ba futilango classe. Les gens minerval, les gens école nango. Et puis les tobengi ba ina ba somba ba syllabis na ba belé. Mais le lo yo musala oyo ba tu ba komi ko saka nango. Biso to sala ba Kilimanjaro ba super Kilimanjaro. Ouais. Mais il y a ba principe nango. Le lo komi nango e mame. À l'époque nous ont dit mais biso to zo répéter. Ko so na bodo ko so na tike. OK. Na répéter te. Bongo oyo na yebiso depuis 96. Expérience ezali. Le l'homme bata c'est la comment ça na expérience ça la te ça la ba kulu tu o baza liboso na biso soni ni na tangelo ba vie masumo ba vie kuedi baza na no envie tu ba mama alinga tu ba nani to yokisaka bango nde soni to manke nga ba mankanga te mena yoka pe na omona pe bon respect za na oteke po manke mu ba te ya ngo tu moma fo za kaka toujours respect respect fezala. C'est ma cache pas bakulu. Par exemple, masumu baza ba vieux oyo. Ata lelo ba zomona ke yete. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bi bango nyonso tout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Moukolo compagnon Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nyonsor, Nzambé a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga, ils ont yokaté. Moi, je peux la opération pesati. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda ko yoka te ça veut dire que la yoki zombe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome,
vision floue, motu pasi intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka, en particulier Joyce Bola. Je suis Mirakian, vous l'incroyable. Bonjour à toutes et à tous, l'ère à laquelle vous êtes partout dans le monde et surtout dans notre émission à renfort Biso TV de Makambu. Merci beaucoup à la prise de vie d'Ali Bongo, Lembingazo, Pierrot. En tout cas, les lots, vous ne serez jamais déçus parce que je vais recevoir pour vous un acteur comédien de marque qui va sauter dans l'émission Papa mais tout ça, l'union surtout Lukaï Tokutanaye à l'occurrence de Mbata Siala. En tout cas, Mbata Siala, bonjour. Bonjour, bonjour les grands journalistes. En tout cas, merci parce que répondre à l'invitation à Bisso. En tout cas, on a beau cadre Mangala. Juste dans Lemba, Serge Mangala, ils allaient juste dans Lemba, en face, il y a écologue. Merci, maman Brigitte. Maman Viviane Zumba. Maman Viviane Zumba, merci, merci. Na PCP Bambote Bele. Na kuku nyungu de Kimbanseke. Koko nyungu de Kimbanseke. Bambote na oya. Merci beaucoup. En tout cas, ngana ebi obandaki musa na yo ezali kaka to surtout na télévision to moni yo na sans souci to moni na mama Bipendu te komona ona siatula pe na bombo fifi bourenya kama makasi. En tout cas busala ki vraiment musala kitoko o bati va sepela kanango après te komona yo ulongwe boye pa siatula et na swabala ulongwe ko sala yo moko Mbata Siala. Mbata Siala tout le monde papa et puis brrr et bungi nango qu'est-ce que ça m'a qui nini et bunga bongo pepe ça parcours na yo par rapport na lobby il y a encore d'autres choses à ajouter na parcours na yo. Ouais, merci na pesi ba mbote belé na ba o bazolanda biso na minute yo nga Mbata Siala yo donc na je pris occasion ya ko na bino en face na télé donc Mbata Siala abanda musana yelingi les grands journalistes à lobby na banda musana nga mbala moko na sans souci molimo na ye pe mana kimia siatula Mabi Pendo na Bombo Fifi à l'époque na rigolo na chaîne moko tozaka nango awa la chaîne privée après ba chaîne noto ya quoi donc la chaîne privée tobandaki koleka wana après na siatula eko solliciter ngai abi que non elio otikala kaka na bagage normalement fallait au rejoindre troupe alors na yaki na swabala et pas ya Mister Siatul tovandaki na bandeko boyebi tokozala na bango ba pauvre dadi Bamogondo, Banzalanzala, Bakoko Bilai, Bamira Yesa, Bakisakata, Babébé Topo, qui Molimo na EPP Malakimia. Donc après, c'est tout l'air à Kemikili. Bon, il s'est qu'il fallait à Liro, il peut éviter son Anazaki, Nango Sénégal, surtout la chaîne Autozaki, on a quelque chose de facilité. Pour gagner, à l'époque, la chaîne Zaki Nango Belité, donc c'est tout là, à Jackie Banque, non, bon, c'est la Yotika Nabaninga, tant que numéro 1. Bon, il y a ici bato bazali ba makambo ezanga surtout que ouais peut kokuta ba ope bazaki wana alors ça là qui Mbata Siala atika bana mai na nenga bien donc atika bana mai na benda na moi je kotaka parce que yo tika bondeni ça qui yo tika li mais bon jalousie qui ta mususu na koyeba te na bango mais pourquoi tika bango quand même nga na jijaki bon pour na mona ki to komi ko tambola pena ndengi batikela ki bisote il est que bayoka que non sali boito boina boto ngamo na jijaki bon que ndenge na kokuta bango ngi pe na ko kena ngai alors na kena ki pe na sala ki sengele na sala na ko rekite ba petit wana ti ba pauvre manager persona manager mona bubu donc wana pe na petit na ngai vraiment mais Zamba salaka ke ndenge zala ba ki mo belé ba zwa ou pe ako ke na kena sirimo pa petit na nga fisson ba 48 heures dans Moscou, donc il va belé après. Je voyager. Angola, j'ai fait au moins une année et 2 mois. Et le musicien carrière solo, donc na combi indépendant, na commencé à Kilimanjaro, après Kilimanjaro, il au Kabwana, na Kilimanjaro, on a Batito, Bodo, Josco, Mameyenga. Maluketu, Basara, Dr. Zaki pena ebele. Après sous Yobika et Sirape Batibazali, Marambezan a raté les 2 producteurs au Pena PC Bambote et Musika, Hermen Kabana Placide.
bon, et compréhension, ça qui est côté de Nzonzing déjà. On a déjà Nzonzing, c'est côté déjà. Donc, on a déjà Nzonzing, c'est côté après. Et comme ça, là, super Kilima. Après Kilima, super Kilima, c'est qu'il y a l'anniversaire à Kilimanjaro. Ouais, super Kilima, il y a l'anniversaire à Kilimanjaro. Fokuna, pauvre Sarah, pauvre Visa, Batikalaki, Sarah, moi, Batebele, Batanenge Salaki, Bapiratere, Kokota. Alors, producteur a mon budget, ça m'a récupéré. Donc, marché pené comme il m'a dit, alors bon, tu es stoppé, tu te stoppes pas, tu dis que Batasala, ça n'a pas été un ok, déjà parcours, on a eu ça pendant Moulaï Makassi. Aussi, les bienvenus na Bagago, Boussaki, na Basiatoula, Boussaki, na Mabi Pengo, les bienvenus parce que. Mutuka wutika ndengwana boenda ku brumba moko koti. Ouais, ezaki chose. La passion na yo bete ba mpimo pembe na zwa ka so la musala. Non, ezaki teke mutu alakisa musala mpanzike. Donc il kaka ndengi to ozana siatur la bana ko yoka ba accent na ngaya kimbata sala. Je me sois benga robike no yaka pa mabile na kasavubu. Na ekuta ndingi na tangeli yo ba sans souci ba mabi pendo na ba équipe mobimba technique quoi. Rigoler bana ko tourner bing na ba pourquoi la projecteur est pelé alors chose on peut expliquer mbala liboso sala ya qui une chose facilité do ba yamba inga pe pété penate et ba ina posa batala nini ya kikati na ngai alors Dieu a fait grâce na yiko bimisa pe oza kikati na ngai ti na continuer na bango ti rigolo ti bango bakei yiko koma bangadio si batito nga nazaka na kati na siatu ekei to yiko tikala ti et ya yiko sala ke rigolo na chaîne auto zaiki wana ikoteki moi baisse combien de temps déjà à théâtre hein? Depuis 96 Kala Kala vraiment quoi? Oh là Kokodi Koko Boni Moussa il y a que drummer Boni. Ouais, drummer tu le. Vous avez fait drummer hein blague à part. Un grand drummer. C'est surtout là qu'on découvrir ngana bachar wana. Ukamuni na becho boro. Kanga passé de ça vraiment donc un bon drummer à l'époque ba benga Strakato. Bana mai nyoto bana Mikili ba Moro. Baza mwa mingi. Saka maka drum moko bout. Omoni ngape na yebi mak modèle ya batterie wana. Batterie za ki boy dans quoi électrique boy. Les to que beta lever des rideaux. Les to beta kana ba quartier quoi. To beta lever des rideaux mo a on a lemba na foi. Na fukini. Alors on a kombo ne sala nga bien. Na monika likolo ya po comme Strakato. Ba comme Strakato nga bien kombo yo bongi na ngai donc à l'époque na ba ko porter kombo na Strakato. Qui tu évolues na siatu yango moni ki esenga ki ça tu pas comme musicien ouais oh betan sona oh siatu là ya azapena ndonga benga ke philosophe du peuple voilà na musique donc yepena na kila na ende yango wala do ay grâce chanteur tout ça qui mouvement to ko même des studios ça qui vient ba biloke belé pe to ko mobima l'invitation pezoya ba lever des rideaux tozo kende ba vokesa minene les naïbi to beta na vivre la musique to beta na wenge na banjili oh ouais lever des rideaux mystère c'est tout tomati to beta pe ba to ba apprécier donc après wana monika nzambe ninga sa makamna na kozonga mwa mukesi mako to solo la da vie to solo la donc tout ça beta parcours na yo les tozo beta bandule wana ba mystère c'est tout wenge er wana pe yebo kabwana ti wenge kabwana na bon na jisheki bon na c'est tout que non ngai na moni ça va mais na keni na maison mère et pas yangiama ça na bana oyaka kana ngakaka ya kukunyungu sentir kukunyungu mwaka yoka nga te ko zana presete na mona o mema yo tipa ngiyama na ke présenter yo to sala ka bon mais abana ko moni logo moko boya ki kati na ngata msi côté wana inga osana ngo tuna mwa marque yo yibika ka mais ayo remarqué que tu vois une répétition toujours solo là na era d'hiver na zo bimisa kimbata si ala wana les jours on a invité nga ya dit que yaka na kasabu pa mabile oya ko top moko za wana bonga pe na idée na ngana mutu ya kite wana to tala ba rigolo na TV mabi pendu si atula bombo ici après na sans souci na yiko kuta siko équipe ngala mona na télé na yiko mona bango tout ba vandi idée petenga ça tombe bien atala pe ndenge babilo kongo basala ngo bagadi wana
la suka surtout la benga yo ozo sala chikonga président okoka makambo ndene abi au esprit betelanga lisolo oyo obeteki lelo na répétition et to 6 rep na era d'hiver donc muyibi moko ayibaki na venir na biso côté na biso na on continue na yo OK c'est bon na silence fait là betel sona ndengo betel kango wana betel sona na ndenge pe ko do sala do ko o sa ko théâtre libre qui ministère Batasiala voilà o betela nga na répétition moyibi moko na quartier na biso ayibaki réchaud na kimbango bana kimbango na pebino bambote belé na venir Nyangara bayebi abi matin sala ko banga te amati Batasia abi likamni no yelibisina bani ko rencontrer histoire que te normalement soko anenga yibaki na falibo kanga yiboke tiki na l'état mais bino bozi bobomiye likoloka ya réchaud. Alors, et nous, on a un commentaire à tout le tout ça, des changements de paroles. Peut-être les abonnés. Feedback est là qui vraiment. Voilà. Après, il y a le grand journaliste. Image, on a besoin de une semaine, plus de 3 fois. Alors, on a comme fier, on a quartier. Batalingana sans souci, batalingana mabit, pendina si tout là. Bah, mon mipé, bah, on l'a dans soir. À l'époque, moi, tu vois, si tu veux, bah, bon, on a ma bête, moi, bah, je là. La partie là, wana. La partie de ma mipé. Et tu le fais pour manger. Bah, tout, bah, tout à la biso, ma monica, kambata, c'est à la. Biso to ba congolais hein, to ba congolais mais aux alliés à province nini marié o to bengi na kombo ya se ya Ntumba Naomi nazana abana Meshak Kecha JCB na Fortina donc des garçons des filles au nazana bango tilele nazana na bango bon la musique dans bon théâtre monaki moi différence là qui bandi ko sombo banda ko s'organiser ndenge nini ya vie na yo ti lelo yo koma Batasia. Peut-être à l'époque où on a nous débutante, jusqu'au sentiment qu'il y a TV. Sentiment où on a un grand star en Boka, des icônes où on a tangelo bakombo. Deux ans à Bango, des tindayo, des tinda salaboye, la pénalité. Mais Moussa n'y tout cas va mériter kanango. Moi salaire à moi. Comment dit ça moi salaire nanga. Donc vieux abongo le biser jibangala donc vitesse T. Comprends? Donc mukilo yo malembe. D'autant que nous avons fait des cambo, betela yi maboko ke elo tsola yi. Donc on voit donc ngai ba vie on a ba betela nga maboko yango monike ti lelo naza. Mais maboko nanga ba betela ngai na mizwa ki mapeka nanga te ke eleka ki matozi. Ti lelo Batasi ala zaka ka naza banda ba ya wana baboko la. Na bato nyonso zaki na bango ba sans souci, ba tito, ba siatula, ba bombo fifi nani pena oyo bukangama na pena makasi. Ouais, à l'époque, bango était era musala. Bagi ba président, yo pousse na pena président. Ils a jeté. Mais tant que boulot bandi a considéré yo mbamuru ko collègue na yo. Mais yo moko na kati na yo ozo baki o ya za président za ya musika. Donc na ko sana bango bien bango tuti lelo même na monde o lelo to komi na zakana bango kaka bien. Natito quand même ça. Ouais, wana ko to famille qui bouti donc faut longa ba milieu wana ba ngiro kita ko to. Donc to yaki na hier lelo pe na tongo ya mardi lelo auto benganga wana masolo mo pe bona ye. Na bango na subutasi. Ko marquer vraiment bango tout bazaki meilleur pour nanga mais c'est tout la wana ko bingisa biloko moi mingi. Donc ils a été que pour ça président ngai d'être surprise auto sala nganga za na kinawa. Na yebaki te habitude azaka so ba yaki ya benga Ntimba leni nazoya ngape na benga ikara ya Jean Ntimba ozali pasa OK donc to benga na ka bongo mais sibitima mona kaka na pemi kaka na quartier nde to vandaka na tala boya kiti ndeni ni bien oyo jeune habité na moneka kombi moko zo ya lemba ya mona biembeli yango donc uti mikili bangabia na yotala vraiment ça a un plaisir parmi bana nyoto ya format vraiment nazala rapidement na motema na ye comme ngape nazaka OK motema na ye OK ben elo moko to songa sona kata musala na bino bosala
par rapport à Moussala Bino Bosalaka, bané 96 toke ba 2001 toke ba 2005 2007. Hein? Ouais. Na Moussala ona Bino Wesama Lelo. Il y a une différence? Makasi. Différence c'est ça Makasi. Dans côté ni. Ouais, dans côté ni surtout le but que dans côté A. Faut toujours parler quand toujours A. Ouais. Mon Lelo TV pena elinga ovanda pena za rapena chi pena te. Mingi koma kaka ba bilo moko boye ba para ba vandi bozo bimsa ba bilo moko boye. L'insanité. Voilà, oyo lobi. Mais à l'époque bazo contrôler la bombe malobo yo loba. Même geste oyo zo sala, même vendre ya pambo vendre. OK. Na tala TV mo mona mutu azo jouer pour caméra ninga za liboso na biso boye. So na talika viseur wana. So na talika viseur wana izaka mba moko nazo tala caméra. Mais na théâtre za bongo tena boye za na normal na tala viseur pour nazo solo na bande kona. Mais na kati ya scène ezaka différent. La scène faut emona na wande tulikambo za réalité. Mais lelo ba réalité wana bazo mima yango penza penate. OK. Donc ekomi na okaka la mukine na tongo mais nzoka za musala oyo bakulutu na biso bafutila ngo classe. Izana minerval izana école nango. Eki ndito bengi ba ina basomba mwa muke azana bambanda bango na bango bambanda abwaka pe jeto po muninga pa bwakela ke jeto na troupe wana yepa sala effort à côté pa fulani yepa bana ko répliquer ba nini donc elengi pena ya boulot pena comme tel. Dans ce qui monte ko bebisa musana bino. Donc les ana ngo. Biso to sala ba Kilimanjaro ba super Kilimanjaro. Ouais. Mais yakina ba principe nango lelo ekomi nango emami. À l'époque nous ont dit mais biso toujours répéter. Ko so na bodo ko so na tito. Ba oyebisa yo toujours attend soko ezaki une semaine ba programme qui ya misala wana tout ça comme ça 3 jours 4 jours à répétition jour moko to peni après to bandi tournage. Zolan. Donc ezokende pena donc nayebi quoi. Mais au moins que Moussala Bino tango boza ko sala ngo kala boza ko répéter. Au moins que moi beaucoup lisa Moussala. Mais ces derniers temps tout mona bino mo ko itu ko lo ko affirmer on peut ko confirmer ngo ko lo ba ke parmi na ba nzonzi bosala ata lelo ba ko ne ba expliquer kaka non yo ronne ko za yo za papa ya ko lo ba boyo lo ba boyo. Alors tant beaucoup tawana na 4 que ça risque ya évolution Moussala bino. Non, ils ont ngo mabete pona ko sala ben pro mais siko ils ont na batu ngo ba yebi ko sala ben pro wana. Na yebi si ndeti biso ndeti ngamba tasala. Ndena oza na ba yaya wana répéter bana yiko sala te. Vous comprenez? To kutani to pesani idéologie. Wana est gag. Gag ça veut dire to c'est cannabis au kaka. Oyo go bima pro wana go bima e bimi. Mais oyo a histoire et édifié masse. Faut qu'on prépare wana ezala ba histoire vraie. Zaka fondé te ko bete na ngali solo moko e passa na vie na yo auto ya collègue na yo auto ya ndeko na yo. Oye bisinga kete mbata sala tala famille na biso to zaki boye noko na biso to lera kufaki wana bana na yiko to basala ki bo bazon sa ibo zaba histoire vraie. Alors pour ebima batu ba apprécier édifier batu été ya batu ke batu so ba yiko sala ngo souté photo vendre lango na cuisine to lamba yango to bomse yango comme ça so to pesa yango public va mona bien que oui na to yipso te loko moto to sala na Karine Pala. Hein? Et où tous les canaux, la chaîne où il y a du sort, na ko tanga ba kombo. Oui, promoteur. Ba Maboke TV ah. Na bisu yo bato. Ba boulot na yo. Karine Pala je sala pas la Cour suprême. Voilà, Cour suprême voilà. Donc et paquet quoi ni Kali a joki temps ya ko sala scénario na ye, a du temps ya ko sala casting na ye. Pour eloko ezana valeur oye azosenga auto peuple congolais, auto peuple quinois. Kana bino tango borume mo ba répétition ti. Uzomona te botika la mingi ba local le besoin international. Bango nde mutu bazo répéter kati. Bango nde. O bino bosani ba fini ba Karine Pala wana bozwa kita ko répéter. Mutu mutu ba pesier pena papier ronne ko za bo sala. O no so bo sa importer. Asali kasini na ye. Ngana za invité. Ouais. OK? Ngana za invité. Asali kasini na ye a remarquer auto a sentir que non na place wana so mbatasi ya lazali jego kende le bopo ayebi na répéter te bongo oyo na yebi depuis 96 expérience ezali
le lombata c'est là comment ça une expérience vous comprenez azo ça une expérience il y a carrière au uni toi ça là na mona ke logo mo ko le kati on a ramassé pour expérience je compte c'est comme toi bandi une année après au conseil na nga mabete za collègue na nga na obenga ye mais une expérience wana na bi kitam fuzo yo lobi bu wana te théâtre za dialogue ndeto solo nga na yo zo poser une question nga na zo zong solo ba réponse mais il y a des mutu mutu sa kokate azo babalala pour quel remède tu peux ça la pona le lobo ko ça la pona le musana bino moi et bateli oyo et ça là qui to kindaka tous ba kamayela mukambo wana comprendre de ba président masumu baza ba vie oyo ata lelo ba zomona ke yete na ndinga mabete ko na yete pe pona ça la promotion à vie mais azo pesa biso idéologie o bango bazaka na ngota mfuna ba groupe salon ko à l'époque ba titenge sana ngape na kindaka na siatulu wana to kindaka pena na mouvement mobimbati pa ya G avadaye G abandaki koyebisa biso tala musala oyo eza boye donc to continuer kokindaka batelier oyo donc c'est ça quoi ndenge to profita te na ba école na yango to pour ba yesima na bino au moins tu ba baza moi vitesse moi temps au moins que moi temps ko moi peut que moi évolution c'est côté à vie hein au moins moi vie moi sentir là que moto yo moi car moi vraiment ça peut moi faciliter à vie na que par rapport à bino mais si qu'on a bino pe micro beaucoup mon que moi je sais comme kota que balé qui baye ya pour ça mo que les ka fanda beaucoup mon ngwa moko mabe à l'époque on a ko solo lana les qu'on a linga mingi lo kwa isobe les qu'on a linga mingi lo kwa sai ba on ti le roso ba moninga ba benga nga patron ça va pas ba bien matériel oyo tangi wana aya vitesse wana bozoloba zana on normal ça la vitesse na yo OK to boy yango zana ite mais vie sociale te to tanga na côté wana te photo yebani ouais aya yebani mutu mo petite azwaka sako mo wa loso mbadasa la ba petit badame et donc côté wana to changona mpanzi to lobela tena mingi bulo ba vie matériel wana ba nini na yebisu yo mokolo kutana Christian sai mokolo kutana isobe magambo bakar wana kutu donc beta na lisolo na na lobby bongo parce que lelo yo ko ça yo fa génération banane au plus na gile ki ya ba misère surtout na ba mabi pendo ouais alobi génération te na gile ki na bango OK lenga na gile ki na bango tamsu ba pecho mususu ba yalaki na bango te ba za génération na ngai te na gile ki na bango après yo ko ça expérience à musana ou bani musana kala tant on moni après bino après génération na yo ils avaient génération banane après génération na bino génération na biso te yo mona ba génération o ngana lobi na yo tant tozo sala musala pa ba yawo ya biso ba bodo chez génération ya lelo ko reprocher ba nani respect faisala respect donc bazo manquer mingi ya non vous manquez nga ba mankanga te mena yo ka pe na mona pe bon respect za na oteke po manquer mutu bate ya rango tout moment faut za kaka toujours respect donc na lobi teke ba mankaka batu otoniki mais elonga mutu na kopia bango ka ezaka respect balinga musana ba c'est ça OK tant bino ba ya bozo mona baleki na bino bana na bino o bo former o bo ba yele loyo to comme mona entre bino ba comédien YouTube oyé et même makam na katu ko mona entre vous les comédiens si un problème comme mangona YouTube je pense que aux comme ba compte à rendre comme na YouTube ko soit na ba problème comme na YouTube pour le banini par rapport à analyse nyo ça plutôt réponse nangai ko zala na nkazi d'abord na musala te to yusaka ba kulutu o bazali boso na biso soni to ba mama alinga to ba nani to yokisaka bango nde soni sona biba to yokisaka bango soni parce que bango à l'époque makambo oyo ezalaki bazaki toujours bloc lisanga. Imaginez-tu le longa na solana koko dia nzombo. Imaginez-tu le longa na solana vient na mangobo. Comprendre? Ba vient na baza bati oyo basali musala oyo
na ndengi teke oto basali bakombo na bango po azala koko dia nzombo fo atinga azala koko dia nzombo fo basali kombo na mosala baleki ya lelo bokomi koya na mosala oyo bokomi kofingisa bakulutu biso kutu te me bakulutu nga na tangeli yo soni po toza meme boulot toza meme domaine toza na ministère ka moko oyo na bayaya wana na biso na baleki oyo baye nsima tokɔtaka ka porte wana moko baleki baotala bino tofingisa bango na nini par exemple yoka journaliste eti YouTube na yo wana soko nini na telefone na yo omona makambo eleka tokosala émission mpo bandeko balanda biso mpe bazolanda ngai bayebi ke lelo mpe batuna nga ta na mosina nzela badiasi aponi bokoma boye ko sango malamu babombaka yango te ça fait longtemps tobomelaki bino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre oza na mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabison Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko fasi trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépense pona ko faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. La solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter bo bengi na ba numéro oyo. Agence Nabiso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour Nabiso et pour Nabino ba congolais. Agence Safari Travel ezena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Comment nous Sainte-Thérèse. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commissaire Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 40. Aza mundeni? Non. Yes, je vais service. Pour ce moment. Mais, ma canicine, bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté, ko so to ngalo mo bigba. Yango Jibe service et Zakaka on a Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours. Mais on a contenir ça dit 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va pas y aller. José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale. Frappe finale. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino, ça fait longtemps il y a koboko la bana, selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Monsieur le Tokolo à l'époque to boyité vitesse ezo changer to komi na ba monde nini mais tango naza na kati ya scène na oyeba nini d'abord ya mo monika to futaka ya mo to futaka na bulwango oza pena jeune na 14 ans obima koko ya mwana ata msusu ya 35 ans ozi ba biloko pakoli pakola donc beso bepe a se maquillaka quand même se déguisaka tout le monde a vidéo se déguisaka pe na bina yo bango bana 14 ans ten leti nga na déguisaka soki po desi na bima mandefu na ngapena eza mabete dans ce que je comprends on va par rapport mona moko ya 20 ans mais azuba c'est rôle makoko koko moko makoko voilà ba pesi ye ser moko boyo yo moko zotala ki akoki kozala jamais mwana ye ozomona biloko yango moi sika nzete okendele siko mwana na opesa pena nini na misi pena bozotala pena bo est ce que ye pena kobota ye pena kobota mwana 15 ans akobota yo ata bapakuli ye bapotopoto batie biloko ebelebele omokaka ete tozokende kaka mala tokenda mais bozosala nini sikoyo bino bato bomona mosala yango ya bino bozoregrete ka boregrete bosala nini mpona boluka bosisa fleo wana na makambo kofingana na bayoutube surtout yango nalobi na yo toprofitaka ntango bazobeta mbela tokendaka batele wana tokendaka kozwaka nde mayele tofingana towela nini yoza yo nga naza nga mbatasala kokoma si atola ata mokomoko te si atola kotikala kokoma mbatasala ata mokomoko te siko towelani explike nga towelani towele eloko te mutu na mutu na kwe na ye mutu na mutu akosala carrière na ndenge na ye biso tosali bakombo nde na oyebisa yo awa mbatasala ozalaka na telefone oza journaliste ozalaka bainformation mosusu awa na telefone na yo mbatasala teke bo awuti basentiment na ye amefilme abwaki na réseau sociaux mpona asala baise batasala asali baise na biloko wana te batasala asali kombo na ye na bulo ozokondane babiloko bato baosamapona kondane nga na kopesa avantage na biloko wana ke yo ndeko na nga tobanda kofingana nga ndeko na yo tobanda kobwaka na bamaladi nga ndeko na yo nakota yo soki biso bakongo tolobaka ebanda nde po biso tozona mona osala mpe teatre yango te na osala yango te yo awa oza na cameraman na yo kombo kunani Pierrot pas Pierrot pour ndem tazoza yo image lelo ke bazobenga yo mais sikoyo soko Pierrot aza te yo moko oke orange caméra na yo oyo te action ozongi mbangu na plateau jamais okoka te okoka ngo ata mutamta musala na ye musala na ye c'est ça. À titre de formation na yambi pour nabino mbata siala zali acte comédien mune na sali na ba sanfi bombo fifi boebia aza akoma miko na États-Unis bombo pia mutakala za kusaki kukuma boy donc bango ba cartonaka na mboka oyo zo ki chance ozana ba yayawa na ba yayawa OK chiko eloko moko oyo isa ko tikenga makasi na balia ba day ya comédien na muna ka opensati et puis on a trop rare dans le monde il y a des comédiens ça dit en quoi na ba matanga na mona na ngai boyo yebika full na biso soke ezali okomona elongo nyo tout peut être mususu menga za na bino za trop rare ya mélodie appelle mona kiota te ya mélodie na zaki te na yaki na Congo central na yaki te ya Diana pour zalaka te ya Diana pe idem na kana Braza na yaki na Braza bon etombaka nango mais na ndinga mabete moi ba soutien na nde to senga na kawana ezakazaka nango komona na monana et pas bandeko na biso ba comédien eza nango mabete mais ekomaka mabe tango makamoko ya mabe edimaka alors biso toza ba mikolo to ngate kake na exposer kombo na ngai
balobaki boye bien na biso pe Mbatasi alazalaki wana tozana bango bien oyambaka ba comédien tuna bango Mbatasi ala ndinga olobiki nazaka pe na moirar na banini wana mais na ndinga mabete ya kokima bango po tozaka ensemble peut-être ovitana ba polémique ovitana ba manquement ito loba normalement tokokende lango pe na nzela wana mais na libali ya tournage tokutana na biso tosolaka na biso mais solo tournage eza te likambo moko eza nango te na moto ya évoluer na façon mais na NTPC na omona bino so ba mikolo ya kalaka na omona bino bozaza suite bokomi ko misika pourquoi bozaka soki vraiment munende boye mais na kata ba réunion mwana na suite na mona blaka pa bino nyonso presque ba mikolo na mona bino supe na te bon izate ke ota mususu tokimaka masolo wana ngam na yuti ko lamusa makambo ya baze zena biso yala kayala je masumu kutenga za boya azaki na Lubumbashi aza Lubumbashi félicitations président Masumu aza en tournée hein azote ba base oui donc bisiko iloko bongo yo okima onde comme si tu vas plan du temps papa moni musala na biso yo yebi la calendrier quoi na esprit ya bien mais tant que ba programmer tournage ba programmer réunion les jours en temps sur yo na tournage moi yo mona na exactement ndete lo bakake loin des yeux près du cœur pour ba message ñu surtout sur réunion ileki que j'aurai moi partir la téléphone na LTPC que j'aurai secrétaire na biso lule nani quoi oxygène voilà donc na pêché de la botte belé a komaka na ye des formations tout que j'aurai ba partir la téléphone mais que le bas raconte ya yo na Willy Mambrou na Esobe le club sonanu raconte ngo na mona ko pe eza trop rare na mona yo na ba ngano ba comédien ba uta poto ba yaka beaucoup tana na mona mbali boso raconte za ki à l'occasion ngana gina palais Willy ayebi epai ya biso fata na ki akomaki eti epa na biso pièce na ngai na gimbango asega za rasukuna te akoma na lemba alandi oti lemba alandi ngati lemba aye kotuna ti pale ngana ina ngana mwa axe na ngana ba masa to pemi awa kaka chez Bangala awa pa Serge Bangala yo mo monika cadre en face à écoloca voilà moi cadre mo kitoko propre voilà donc moi poko ata mususu okimili na yo awa oyamba pe mwa mutu na yo bozo solo na bino à l'aise natala ba yenzela moko na madame na ngai ye azui madame na ngai bien tout cas on sait que surprise na obenga ito auti chez biso kuna ti ayelemba abenga te abandi ko lukati ba yebise ke non batesa la palais yango atoke akoti akutana madame pe ayebiye ba wili baka baleki oyo nous devons le battre baye na ba idéologie aye to kutani to sepeli en tout cas c'est bon non faut ta ba photo tout ça bango même domaine so baye ba mona ngati non na ba duti ka pour tout nanga sia tula ye ko tout donc awa photo nyosu oye ba mutu na yo oye ba biro na yo donc exact donc c'est là ye kaka musala mais polémique to fingana banini non il a dit bon ya na sepe na mona yo kala pete na uzonga nanga oya sala ki sengela sala merci kanga na mona so meki na bino na bakoko na bino olulu ba yeba sima na bino tomonaki na majabu comédie tomonaki Bellevie a invité kayo ani na mususu moni Bellevie azaleki oyo na lingaka mingi yepa yebike yasi ala sepelana yasi ala makasi lelo Bellevie pose à la Bellevie to contribuer les belé Batasa la tournée et belé et pas Bellevie série na nyoto majabu na série omuso yaki ya makino na zanga vite mais ezaka teke pona zalaka kaka de na yebisi yo mutako koma pièce na ye mutakomi pièce na ye ayebi casting na ye nini oyo ya kosala ok soki asali casting na ye amoni mpinake non place wana po Batasa lazala tanga date wana po naza na posa na ye
Aïda pe bozaka na ko sa bagag mo bona mona ngo pe super. Wanaza mwana ntuka na biso. Mwana ntuka na biso. Na musala na salinga na bango. OK. Na makambuka ya bagabi o na yozwa contrat na type mo wana na États-Unis. Pona Aïda. Non, Aïda te ya gina. Na moni que no fona sala sélection moko boye et sala ke Boris à la fois. Aza Aïda, benga Aïda, na benga Mukwata, na benga Mama Ida. Yaki tokuta yaki erong de site bando démarrer déjà boulot mais ayaki ka po masoro moto yaki na ayi kokuta ni to retourner bo amende nini ya toujours sema ce to benga ki mona tuka po to cartonner to c'est le plus de 4 à 5 ans ici kamoko Naïda équipe de 5 ce qu'on ngolo bana mwana no Aïda ndakaya Aïda balinga ko trop ayebi na voyager na ye ba Lubumbashi moi partir belé to beti na ye balinga ke trop linga musana na yo yamba mutunyo to pene na yo oyo kai ça surtout ce que ça avantage à musana na yo salango mais ce que ça désavantage à musana na yo boxang balinga ke mingi budget belé na mo tanga pe beza ça fait musana munene pona ba comédien un mot pas belle vie azolanda yo c'est tout. Écoute donc ma fleur est belée. Ma belle vie, ma fleur est belée. Na o yozo sala ah bah merci en tout cas. La mot est belée c'est comme ça. Et ça fait que vous jouez déjà na bakou que pas ici là. Ouais. Si là na scène bagage, na scène ba marambe belé oui na joie na joie. Ce qu'on décrit ici là. Mon ici le décrit ici là parce que nous avons expérience ma casse. Au décrit ici là. Ma capacité ici là. Au PSAY peut-être connotation mon PC comme ça. Le Rwanda dit bah maman Chakou. Aratate. Moi basi là. Aratate. Bekam Aratate. Azana musala na nzoto na ye. Na ndengo lobi na nga ba belle vie, na ndengo lobi na nga ba pechanga. Hein? Baza ba petite sœur oyo, lelo pe bazo sala fier. Na monde na biso ya théâtre. O balandi lokolo ko ndeti noko tangela yo ba pauvre vie ba visa ba oyo ba nani quoi tantine nga za na mikili akina groupe salongo bomengo oya lipati ah voilà OK ouais baza ba jar wana ba petite wana nga vraiment na betela bango bravo pe na bwa kala ngo ba flemme makasi si la Hollande so ngo tsika mo boya conseil peut-être au décrier peut-être au le banner kamu boy ko sale pe malam na ba fa na le banner zalaka ndinga zalaka na le bagana si la zap et ça bien autant il faut qu'on m'appelle changa on est tout ba petit OK Nathalie au banato bandi émission au lobby mais ils ont une organisation mo boy ko sala o marqué bat nyonso monde entier il y a bien des comédiens beaucoup de kunda ndeko na bino mélodie comédien au division wana bozaza kana ngoso ko ngolo balika moko ba fan na bino bazolanda par rapport à l'organisation no bani vraiment merci na ba organisateur de tout basala ki likambo ya ndeko na boni na kolobaki to sala yango vraiment na motema moko to sala yango te na ba sembla. Tout ça là vraiment au fond du cœur qui est tant moyoki muninga azana nkoko so boye biso tout au bloc tout ça ici kamoko pour la solution il y a likambo wana pour ça to le bi lelo to bana kolanda kaka gouvernement tout ça là be fort kota biso moko so to zana bolingote babiloko oyo lobi eza mama na événement au peta mususu et marqué pe ba konza mboka oyo ouais ba moni bina ke oui ba porte mususu ebeta magi nango mais tam mususu pe mususu et pesa magi pe tam mususu pe mususu et pesa magi te mais batali nanu bango moko nanu na bo moko na bango na bolingo na bango moko bazaki nango basali effort et tout ko vende ko na biso na Pointe-Noire Brazzaville Kinshasa ti tutie na ndako na ye asuka
vraiment yango na kosenga na bandeko na ngai nyonso tozala pena bomoko toyebaki oyo aza ndeko na ngai likambo ya mabe oyoki mpa ndeko na yo olokende mpa juge YouTube bovandi bokutani bosololi elobi yo ke lelo baproblème ekoma kaka juge na biso ekoma YouTube nake kofunda na YouTube nga mpe na kokanga motema te oke na YouTube yango komi kofinga na batata na bamama oyo bayebi na bango likambo yango to ndenge bobandelaki makambo na bino esika bowutaki me yango nasengi ke eloko esalami esimba biso nyonso tuna mitema mpena ke tozala bomoko na banda mosala na biso eyokende liboso me soko tosala yango na sambla nasala kaka eza pene esengo pene nzambe mpe akosepela nango te président lomba azalaki ofungwe mole surtout ye kutu banda kala mosala na ye yango wana ya kozula biso baleki na ye semisa ozalaka mpe na kati ya prise en charge ya santé oyo ya mama Denis Nyakero ozala basoin kuna ok namoni tono koshitela kati émission na biso en tout cas fo supporte ngai mpe question na otuna yo po bandi mosala na yo oza souvenir moko oyo oza nango ya otali penaki no ngai lelo so naza eloko oyo eza mosala na ngai mpe epesanga yango ngai mpe na koloba na yo olimbisa nga mpe yo mpe supporte nga tosupportaneka ta mosusu bon souvenir na nga me nzambe abombeli nga ta mosusu chaîne musicale ya monene nga nalobaka merci seigneur na ndenge opesaka nga pema oyo na ntongo nalamuki boye oyo tokutani na yo na ndenge naosola boye nayebi ke naza na nyonso nalingaka te ke naloba un bon souvenir na ngai oto mpe bamauvais souvenir na ngai mpo nazovivre nano eza parcours omoni bino bozali baéducateur ya masse boka moko boye lokola luso mbala na spa na yebisaka oyambaka saisa apesa conseil moko mbala moko natikaki na moni alimbisaki ye ndenge moko tolobaka peut-être kozala na nzela ya mosala na yo na conseil émission ya lelo okopesa témoignage na yo ekokosalaka mutu moko azonga nsima ya likambo pete courage na likambo asala mpona toka tosengaka kaka nango oyo ya mosala na yo to bamoment ya faiblesse ya vie na yo ezalaki ndenge nini c'est ça totunaka wa soko na sanction wana olobaki babon souvenir nange ezali mpo bayaya wana bayambaka nga bien si lelo nazanga oyo naza ok oyo nazalaki na bayaya moko d'abord bayaki bastar ya mboka oyo à l'époque deux fois te mais ngai bayambaki nga bazwaki nga mpena batiaki nga na nkata mwana na bango mpena babamelisa nga potopoto loba bon souvenir ta mosusu yango wana ke lelo oyo nga nazanga mais ta mosusu oloba babien matériel ke no na mosala na ngai nasombaka champagne nasala non po nzambe aza nanu na ngai ayebi ebele abombeli ngai soki na kati ya bacampagne tozokende ya 2023 baélection ya 2019 tomoni bautilisaka bino bacomédien so balingi bapesa message na bango baniveau ya gouvernement babenga bino bacomédien tomoni na dégérade babengaka bino tomoni na awa na inspecteur général sien bako baambassadeur bapesi bango ambassadeur culturel ya Congo bapesi bango passeport rouge mais bino bacomédien ata moko azwi yango te ntango bongo makambo analyse bino koloba osala na kati ya mamwana bon baorganisation ezosalama bango bayebi bango non eloko mi mpe ezalaka na organisation yango totiki yango kaka na maboko na bango partout totambolaka tokendaka toujours na drapeau ya mboka na pays tokataka même na ngambo ya Brazza même Angola même Afrique du Sud même partout oyo tozotambola même Europe bandeko oyo bandeko na ngai batéâtre bakendaka bacomédien bakendaka totika yango na maboko ya gouvernement j'espère que ngonga nango mpe ezali mpe baolota enaki elobaki non poani ka bango poani boye na bote chaque chose à son temps totikili ta na bango baza bato bayebi keno bato mpe basalaka mosala na mboka oyo mpe batombolaka mboka oyo na kote ya théâtre bazali bamikolo balobaka monoko ya mokolo elombaka solo nayebisamaka malamu
bino boza mikolo moninga na biso moko le Kechu azali bongo asala chronique musicale théâtrale to asalaka émission malamu na YouTube azape koni aibani alobaki likambo moko na kati émission alobaki ke batie comme média atanga ba kombo ya batu mususu o wana mususu nataki kombo te ba chose abenga bino comédie ba chose bande ko mususu oyo ba monaki kombo na bon batanga bango te basikaki makasi et après ndeko na biso le Kechu asengi bolimbisi mais jusqu'à présent il y en a parmi ba comédiens mususu bazo rejeter pardon à moninga na biso bazo syndicat et comme il y a problème na niveau ya ba deux camps donc là yo zali mukolo parce que ça un message moko pesa par rapport à likambo wana na banda na tam supa ya ye chroniqueur ndeko na biso journaliste vraiment musana yo eza ya koloba pe fo lukaka d'information bien pour biso to landaka bino to yokaka et puis avant oloba fo tout le temps otournaka langue na yo okoki koloba mabe te me bato mpe bakoki kointerprete nango na ndenge ya mabe yango tolobi tozala na bomoko bolingo nde totambolaka na bino sans biso bino mpe ta mosusu te bino mpe sans bino biso mpe ta mosusu te mais ya kokende koloba keyoki yango kapana alandi na ngango nga alobi yango mpo nanga biso mposa kimia ndeko asengi bolimbisi mais bato mosusu bazolinga vraimen yango nazoya te donc mbala nsima ta mosusu ndenge ya reconnaître faute na ye akoki kozongola so balangage wana te po tevo nde toyokaka banda kala ezalaka nango kaka mbeli ya mino mibale banda bayaya soki olobi bien soki olobi mabe retour nango ezongaka pardon eliberaka nyonso ndenge areconnaître yango biso tu toza na sa moi oyo toza na bamabe oyo ta mosusu vraiment tokomi na suka émission na biso nayambaki mpo na bino l'artiste comédien Mbatan Siala azali bongo te comédien monene ya mboka oyo basali mosala makasi na mboka oyo vraiment lelo oyo théâtre na biso so ekomi boye aza parmi bato wana oyo basalaki mosala Mbatan Siala tokomi na suka émission na biso je pense que bato baretenir nini mpona mosala na yo mpe mpona émission lelo avant totika yo merci na yo ndenge boinvite nga na plateau na yo vraiment c'est bon la sepeli j'espère que eza mpe mbala ya liboso te mpe ya suka te po kaka nini donc c'est ça quoi par rapport à émission nde nalobi émission art en vogue donc ezala kaka vogue continuer mosala na yo nga na bandaki kobanga baquestion ta mosu nga bana ofuna ngai naye na moni na ngai eza nango passable quoi donc continuer na ndeko na biso cameraman vraiment donc c'est bon napesi bino bambote ebele mpona lelo vraiment ke soki nalobi mabe eloko ekoki koleka pardon eza te epe soki nalobi malamu bo encourage ngai mpo tokende bongo ndenge mokili emesana kaka kokende donc bambote j'espère ezanga te to bakongole bakinois wa ndambo napesi mbote na cadre kitoko toza chez Serge Bangala na Lemba super ozokita baipasa face à colloque face à bazulu donc cadre moko na biso Lemba mobimba na ndenge mabe te ya koflate te quoi donc eza cadre moko soko ye bato pena bazalaka wa responsable donc ye moko mpe un grand responsable Serge Bangala donc napesi bambote ebele na libota ya famille bango tu bandeko na nga bana Lemba bana Kimbangu bana Ngiringi na kotanga bakombo mpena te ke noki te émission ekoki kosila te vraiment napesi bino bacoup chapeau esika bozali nzambe abomba biso abatela biso botyanga toujours na mabondeli na bafani na ngai toujours botyanga na mabondeli mpona yebaka kaka kokomisa bino esika na mesana kokomisa bino donc bato balandi émission na biso mosu akoza na posa ya contact na yo 0243 9 98 18 70 29 wana 24 sur 24 okozwa ngai donc toza na esika ambiance nde na biso bino kaka esika ya Serge Bangala ako nde tokomoshite boye motu nyoto akomosenga mabanga ngai me nape bino nyoto bambote bocomprendre po en tout cas merci tokomi na suka émission na biso baebolandaki biso nyonso merci émission je pense que
bato ya Kinshasa bolanda na biso TV et puis bolanda ngo pe na YouTube. Merci beaucoup surtout à Yves Pan, merci modérateur, merci beaucoup. On a une prise de vie Zalaki Bongo, Pierrot Lembingazor, merci à maman Viviane Nzumba depuis Belgique, merci aussi à Koukou Nyungu, Mwaka de Kimbanseke, merci à Luzombala, merci à surtout à la femme qui détient la beauté de la femme congolaise, Fabito Pangimbi. Merci beaucoup encore à mes filles, merci beaucoup à Miranette Nyonso, et pourquoi pas à Nicolette Ndaya. Merci. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a Bandal City, avenue Patou, numéro 325. Nous avons tous les polos à l'essentiel. Et ça, vous mettez quoi pour merci beaucoup. Monsanto yo, onisanga loboko na yo. Basira. Oh, DiCaprio. Namunuzo. Na ye na nzilia oh, ya fait. Oui, allez la deux. Oui, comme ça besoin. Oui, ah tika. Suppose la télé. Les seuls. Elle lui dit comme ça. Oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Pour ce moment. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Et la jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko lo guate. Ko so to ngalo mo bimba. Yango jibe service. Et ça kaka on a qui ça. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na baboisi. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Eza kubeta bango toujours. Frappina. Ba José. Eza kaka on a qui ça. Yeye. Oh, mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na baboisi. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Ba José.